tozosola ma site so totali ma site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza ya ba 001 Blad tele lo soroli biso makambo ya Victoria Television Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mamna ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo aeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, appelez-moi la femme du patron. Eh bien, sur ce plateau aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Fennec, chef Mokondi Bacharge. C'est-à-dire, mon quoi Bacharge tout cela. Par rapport à la réalité, oh, et comme il y a le quoi, les Camerounais, c'est pour ça que les Camerounais, comme les Karine et Mokondi, et comme il automatiquement Bacharge, oh, les abysses, voilà, tout comme mes capés, cela ensemble sur beaucoup de sujets, dans en long et en large. Voilà, merci beaucoup, Naloya ma caméra. Et merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, boss à Kamoko. Salutations à ma maman chérie, maman Yvette Mbia, moté ma papa Mbia, wana maman nanga donc abi nanga go bébé les 6. Et bah mon aussi kaskabana mututi na makolongo yao. Voilà donc merci beaucoup maman. Merci maman maman qui encore mamie Daï depuis Anvers, ma maman chérie, na qu'est-ce côté Guilain Congolo Aigle Royal Mukunda Strasbourg. Et puis, il y a des Mabid Mokonda Mombe à Paris, à Dosenga, Maître Sengi qui nga cette toujours mon balambinga mon lai pembe. À Dosenga depuis la Suisse. Merci beaucoup. Mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Boss à Kamok. Nazana Fennec, chef Mokondi, Tozo Solama Mebele, charge. Fennec Boni. Bien, j'ai Maïbele, donc Nabi qui est balandité à Congo Victoria, Bazar au CP, la Romona, Bacharge. Donc, na minute tout on pena biso tout ensemble. Donc, un grand merci na Baïtou Balingara biso. Na moni bon autorité morale et internet Karine Mokonzi, Oaza Mama YouTube, autorité morale il y a biso tout, il y a internet. Donc, na moni bon il y a ibsenga Karine ibsenga fona ba mingi Polingo to kitoko pétail na Mama Blandine Mari, la présidente ibsenga na zangi sakate junior Kocha Kabanang quoi. Donc, Maman Céline, mère fashion de Munich. Donc mère sociale motema pando alors nanga siko ba mbote na yo na moni bongo bijou la terre olympique de Switzerland le vieux Thomas Mbouya le vieux le 28 auto fêté ngana mon vieux Clovis Kininga les crèmes du baron. Donc moi en Angola quoi habite à Paris aller-retour. Donc merci beaucoup na le vieux Teddy Montelé, merci beaucoup na Dolax Biako na 650 €. Oh, il y a transport, il y a jour moko. 650 €. Ngala ne la tina ba €. En tout cas, merci beaucoup na Dolax Biako, inspecteur Miguel Mbongo, ba etu balinganga chef Fennec Mokozi quoi. Voilà donc quand il pas lobby donc Dani Mouyenge l'homme 10 millions à Paris Zalawana parce que ma kameza ya Koloba eza vraiment ébélé. Fennec chef Mokondi n'a habité événement où les canins qui rencontrent les canins entre Karine Mokondi na Kofolo Mide ça fait beaucoup de choses et ça le comme si tonnerre morobe kwe na mato ya batu to moni ba émission côté kuna Kisinjo Rasalaki na Manike na Ken et après cela kaka retour ya émission na bango moko et c'est que bango comme tubela le comme pendant que ba tubela comme senga pardon tant que motele que non oh bino boseli makamna pe comme senga pardon donc dans mon avis que marambasala baïbati marambasala baïbati comment erosa likambo oiba retourne en ngote donc Koffi Olomide le grand baoba donc icône il y a musique congolaise bakutana kina icône il y a Prince Oline donc Corinne Koffi mopa oye moko era kenda ki abenge Karine Mokonzi icône alobi oza icône donc et ça qui batebele mutema pasi jalousie automona ki ba Ken Piana ba Kisinzora tomona ki pena Mbutalikazu
Mbutalikazo oyaza artiste comédien ya tango ya kala yango na bisa Mbutalikazo boy Mbutalikazo nde toza boy tozana ndenya sila te yaza mutu moya batango ya ba trio de Dasufa ya batango ya ba danga na batango ya ba ya takinga quoi donc mutama boke moko boye quoi donc on comprendre donc Mbutalikazo pena mutama boke moni er to tanga ba humoriste congolais to mona batulokola ba Hans Luzolo to mona batulokola ba Mike la Duchesse to mona batulokola ba Sarbo. Ouais, donc kiri quoi donc tout le monde ba sai be sobe bangonde be baza ba humoriste congolais mais tant que tanga bato maboki tout le monde mutulo wa Mbutalikazo oyo azanga succès a loka succès na ndenga musique et simbate ayoko loka na ndenge ya théâtre ya maboki ya kala et simbaka ate ayoko na presse la ligne ya kosala ba analyse mo ya likolo oyo ezanga tina ye mo ko moni retour akomo loko senga ba pardon pas ko folo mide o moni ba benga ko ega mo pa boss wana ya kolo chaîne on tanga comme pour na publicité na e mo folo ba to lobela non nini si je ni to lobela mutu ni to lobela vraiment batu musu ba to toucher te tout le monde va retourner bon senga pardon non bah si te bando senga ba pardon j'ai vu pardon bon senga c'est ngana comprendre yo moko sa likam na conscience na yo o sukolo lati oyebi ke lokoto na sala patron ou alors le mon pas au mona mabe o sait qu'on peut apprendre senga pardon parce que wana ozela ko felo minde alimi sa obesani yango siko likambonde quoi donc moni ko felo mide ba tebele ba valeur ko felo mide j'ai mima ko felo mide za icône batu ba valeur ko felo mide le jour ko fait au zone c'est mais le quoi zananu to baxé le 100 ans ba ko felo mide batu il faut ba valeur ya ko felo mide to mona à l'époque batu belé ba papa wemba mudu mabe papa wemba boy mais le jour papa wemba tika kabiso to mona nde batu tu ba olela donc il faut to Kofi Olomide, il faut te payer by éloge, il faut te rendre hommage non n'engaza en vie. Donc Kofi Olomide aza musicien moko ya mukolo ototikal nae o aza parmi ba légende totanga banani batabula déjà bakenda totanga nani ba papa baza sou nyoka longo azali te nyoka longo azali mais vieux Zaiko Josa azali mais na ndenge ya ba album Kofi alekena ba album na ndenge ya musique donc bato baza ba album ba musique ebele Kofi a plus de combien de chansons na plus de 800 quelques chansons Kofi a sala vieux pas azali vieux Josa pas à école na ko buya été mais na ko lo parce que bazaka yena Kofi quoi na baxi pena vieux Josa donc lo boy fenek mokondi oza analyste total à internet mais tant yo sala ngote o monem susu waze kwa vandi boye mutamayele mais azolo ba makamba popo mo pona Kofi Olomide mais on toto na toki Kofi Olomide bitango azoki likama wazo ka présenter ke ba mes condoléances ou alors wazo ka pe ko komela pe Kofi ko komela ne parce que o tout basala na TV wana ezala ngolo kuta basola bona coulisses bizala ngani donc c'est ça basola na bango batunde et là on est ezala ne biso ba fan ba mélomane biso bato ba ora musique quoi donc biso ba fan ndem to sala ke polémique ezala entre ba musiciens mais entre bon to ba fali na faire biso to ba sola te mais lem soupe ba sola donc oyebité to monaki waze quoi parce que fallait avoir un problème mobeko faire à commer la donc c'est ça yo quand c'est ndé pe to ba pena oh Kofi na fere et Kofi na waze kwa solate ba pesa Kofi pe na munduki yango babi Kofi zo munduki boma waze ko Kofi osala ngote osala ngote parce que moni polémique o les gars na internet ezaka ndenge musique congolaise ezalaka musique congolaise singa neka bon polémique mingi mo ezala na kati wana et to mo les grands mo parle bike Karim Mokonzi et singa ke peka na bepoki wana osa peka makambo wana pour ça et ça o pesi lelo donc ezalaka bongo donc et singa na tanto to peka na Karim Mokonzi donc c'est ça au soit faire na bon mais faire bon le ko na fali bo kana raté munduki yango kwa yo boma fali a osala ngote donc sur le lot fallait un problème même si mon toyo pas si ma classe ya faire donc exactement bakanisa wana Kofi Olomide bato belé ba mis ça image il y a les grands mo prendre ndenge mabe Kofi rancunier Kofi moto ba polémique Kofi moto boy donc si ko lelo Kofi Olomide to bendinde koni na bato tout bazo lingate Kofi sola na bato baza ko aider Kofi te entre autres na otanga bato ba maniquer
na otanga bato lokola bambuta likazu na otanga bato lokola bakisi nzora mais namoni kisi nzora azongeli raison. Donc c'est ça. Azongi raison mais alors que la Karine kala moi c'est kaka pour kaka e mona teka bomi mpeka. Akoboya totalement te ba mona pena boye kisi nzora boyi mbama te. Abu yande malembe baronzima Karine lokola autorité morale ya quartier latin Koffi Olomide anzimi Karine Mokonzi bino tu batu bozana sima bonzimi net biso toza batu toza ba youtuber lokola autorité morale ya YouTube Karine Mokonzi a accepté Koffi Olomide il faut tout à travers na YouTube accepter même si bino ba maniqué Karine Mokonzi a autorité morale na bino la reine de l'internet et comme ça que le moment j'ai mis maniqué alobi ke bino bozolo ba Karine Mokonzi a la reine de l'internet ngani na la reine de l'internet mais ta sala ba te belé mais ngana boyango maniqué a la reine ya des mondes a la reine ya butu donc au moins ni makamosolo bataille mo conseil interne j'ai mis moi au monde monde réel dans le monde réel dans le monde tozali la reine ya internet c'est Karine Mokonzi au monde entier yebi mais dans le monde spirituel dans le monde ya butu dans le monde deuxième monde mutu a la reine ya deuxième monde c'est maniqué oyo batu tu bayebi ba Lucifer bayebi batu ebele bayebi batu lokola ba dingwe bayebi yo kasi edingwe même si edingwe ebi ke mutu za reine mutu za la reine ya butu ya deuxième monde c'est maniqué bolo bana se maniqué pas yilo na caméra que non fenek ngana yo boso kokoka mani maniqué na nani na mboko maniqué sa akimisa ba nani maniqué loko te bonga na banga maniqué maniki na banga ka pona butu pour sa reine ya butu ko donc na banga maniki na asela ngana oninda ondazana en plus maniki na famille na bango ba soki problème ko ba zo maniki te maniki lo barate parce que maniki maramba lo bara donc dans la sensibilité famille na ba ke maniki a mutu a trouble mental maniki a mutu mo na problème a mutu tala tiba locataire maniki wa lo kumisa kawana pour maniki bana na frontière ya Selemba ona ki na bandal ya côté kuna bena venir maniki na frontière et la frontière donc so o leki lo pango ba maniki o komisko Selemba o leki a venir o leki bon moni a venir ba maniki angoti so ko leki a venir na bango o elandi Selemba o ko mama na prison centrale à Makala maniki azaka na ayoka solo Makala ya dega ya prison centrale quoi donc maniki ndazana mais maniki bat balu ke maniki donc azaka très intelligente parce que ngamo pona mona ba momo rabimsa ya français santé ke mutu mo pa tanga à part tout pena maniki azaka maele ni maniki azaka lango maniki maele ni azaka lango maniki azani na ba accent mo ya bien mais maniki gafa trop même si ngana sala émission dans le français na mona na sala émission maniki mais aloba momo na français o batu baloba même si ba français ba bimo on ezalaka te o famille na ngai nde ezaboye ngana ko okay poto wana ngamna yambaye o ngana ko okay poto ta lobby famille na ngai ba ko benga ngai na ko okay kuna parce que reprochement familial ezalaka te moto ke poto na reprochement familial ezala na nous na monde ezala regroupement donc batebe baloba ba commenter maniki o gafé donc maniki a banque sande ken piana nani na français ken piana ibi français te boy mite maniki banque sande ken piana français ah ba cha yo mona ken te français na lobarana oh ke voyage yo ka oké OK à vivre ke voyage yo ka voyage te o wali maniki a kota film na film boani pona ba action en français RAS go a lo baboué patron film na film baté ba zoé gaga mais ba bosana ki ala ba action bien mais a gafa na ba mo mususu quoi yango na ibse a siko lelo akomo lo bao Koffi Olomide vie kutu ngana finga VT maniki na ba chief complexé nazana qui complexé na émission mo mais tant ba sali be wana ba au total internet a wanga na bi na atkal ko benga nini vie complexé benga inde Karine complexe par rapport aloba vie aza complexé et pas à Karine en plus maniki na ba chef na c'est au finga Koffi Olomide ba série ya Babia kuzung sangote finga déjà quoi so finga siko Koffi alimbi sakio Koffi Olomide alobi boy Karine Mokonzi ezaka ke bakanda po Koffi ande ko lingate ko sala émission na Karine
pour Karine Mokonzi aza muta ba polémique anda sala ba émission ba polémique ko fils ko ande ko boya yango bande ko pesa Karine Mokonzi kanda Karine Mokonzi yango abandai ko kena ko fi bona ba analyse les grands mo parle bi eza ba analyse ko benga mutu koko eza injurté ko fi lo nga benda donc so benga ba finga nga of benga nga koko koko eza injurté koko eza injurté faut pas nga benda ba lo muso finga nga d'abord lo muso finga ko fi lo mide. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, jusqu'à tout à l'heure, chef Mokonzi Todo Sola. Mais namoni quoi peine. Mais comment ba yambi na site moko boy makamutu Karine asalaki azo démentir ango mais kolobani le saka ke no azo ko saka abi Karine boko la été. Yo tango tala ke mission. Ngamongo na prison donc nazara ba série wana. Ngalo ke chez Karine ba série wana pento Sola pena moi bien té parce que ba série on travaille na journaliste à Paris voilà un autre travail naé grâce Lanzombo skill quoi donc ngana ya nanda kwa Karine wa segana avana kato na lingua la en face ya Galaxy na mataka pena parlant ya Karine likolo wana tonto de fait que na ye soirée retirade na kuta grâce na otanga grâce wana pena ba kuta sokola mikwapin na kuta grâce mikwapin aoni kabasani en plus Karine Mokonzi ande ko sala ngote parce que mon Karine Mokonzi mutu manza bolingo na façon grâce mikwapin ndenga finga Karine Mokonzi a notre travail na grâce la Nzomboski era finga Karine ya trop mais Karine yamba na ndaku na ala nimbe tu moko asombi lamba asombelie Karine Mokonzi afuta mbongo ya hôpital ya grâce mikwapin Karine Mokonzi afuta mbongo ya hôpital et grâce mikwapin ko qui na appendicite au moins na vie ingratitude za ramabe donc to mutu so asale bolamu il faut ko mon Karine Mokonzi émission papa mpasula Karine Mokonzi alobaki ba vérité en plus c'est pour la première fois to ba cause o ekabola Karine Mokonzi na grâce mikwapin parce que nanu Karine aloba yango te ba tuna Karine ndenge tout Karine atika ko lobate loko ekabola bango donc grâce mikwapin azaki mwana leki Karine azwaki maman na bango yebi bon maman bon pa na parler maman ba grâce mikwapin na parler donc Karine Mokonzi aida qui lokola leki na mais biso to la na biso mamuté aloba wana aloba na ye mokili yebi ke azokosa bete bata munoko makamsole bonde donc o débat c'est loba boy sangay na kuntubiri donc il y a journaliste mon coussé donc il y a bon on a monati donc ba sangani ezaki boni bango batanga komba Karine po komba qui était faut batanga komba Karine Mokonzi chaque jour batanga komba Karine Mokonzi donc kombo silati a toujours na succès a toujours donc c'est ça ndezana mikwapin ngala lo ba makamle mingete pour na pesa succès donc alo baka trop kombo Karine Mokonzi quoi pour site na bango etalama pour bakota moi quelque chose moi bon écoute pas na revenu donc l'homme super batu be choqué batu makas accueil wana o Karine Mokonzi yambi nosbi et peut-être dans sa bene de ko ni kota fali ton so ba mona so yambi nosbi bongo bino ba charge ata bino moko Karine Mokonzi tout ça la promotion ya batuto jeune leader donc Innocent Balume au hasard mon corps ya ba musicien mboka na biso o ba osala honneur ya mboka na biso Karine Mokonzi ayamba moto to ayamba gezma wete tozana problème suna moto te bientôt là le roi de la forêt pe OK Paris ba ti kama kambozolo ba mama ba bi maison ba be ko simba te wana nde ba njoyi ba ko panda nde ko panda simba te pour ani pour autorité morale ya maison mais c'est Weranson voilà yenda aza Mokonzi da bango tout yene mutako décider sikoyo ba ko sa vidéo na Karine Mokonzi bozana choix te bientôt là pe to mona fali pupa OK ne wana pona Bexi ya fali pupa oyo ko beta na 2020 invité spécial c'est Karine Mokonzi oh j'ai mis moi Bachar tala makambo kena nango world tane mambolo ba o mais soki salamité soki salamité ba ozela ka biso ka boy eza bongo j'ai mis moi eza bongo en tout cas mingi pena donc
Karine Mokonzi aza fin autorité morale et internet basangana bango tout Karine Mokonzi aussi la raté. En plus à partir de lelo na pesi qui nous le quoi singi pardon ya maniki na nzimi yangote ya ndimi nzimi mais na zana mo ya pour biso ba charge ya kofi ya to kuta na parler la papouche. donc c'est pour la première fois ba charge ba ça la gag na kofi lomide donc Karine Mokonzi déjà bongisa déjà pour na kofi pour le retour à vieux to ke na mon fleuri biso ba charge donc kofi ya mbabiso donc nano ezala te mame mili kuna donc kia ok kuna mi kwa pengo a le kokate kotubire ko donc ba okomate ebi ke miso ba ken na mani ke ba confirmer que Karine Mokonzi asenga inde kofi pardon bondeli na coulisse ya ngwana pe kofi ya mbaki même si abondeli ya bango nini na kati même si abondeli boyo kande zuwa ezo so pabino boko ya nganoa tika jalousie ezo so payo boza ba jaloux ya Karine Mokonzi botika jalousie ezo so pabino bandeko langai yo pe mam to le ba pe so pa me yo mutu mo benga na poto abina ngame fenek wana abandole ba makamba wera son avec mwana maison mère ndeni na le bal souté donc c'est que Karine nim ta sali ba interdit wana OK na sous la samba pe kufa OK na suma maison mère ngana za mwana wenge ya makila formidable tout ça promotion na ko ngasiko même si bamba ke Dubai ngasiko mampata ebisi ngasiko na ke Australie ngama mpata ebisi na ke Australie boko ya nganwa bango na nyama ko OK nyama ko zuwa te nyama ko poza la kuno zone espace te nyama ko azu na espace mabeza bo bana ba kota nyama ko na wenge isa biso je moyebi jo en kuto yebi ne ba moso lekalaka ba internet ba yebi ngam na kota nyama ko na wengi ngam na filma image ya nyama ko nde ba okanga ye bakanga biso na maître ninja na nyama ko to ke tina hygiène ipe crème maître ninja obenganga bona ya ngasko na yede abo basi bakangi ngam na benga nyama ko ton ça une émission en exclusivité donc ngam na zaki mutali boso ya ça na nyaza mutali boso po simbarate ya ça émission ya nyama ko na wenge nde azwaki 12 ya maître ninja ya wenge ba betaki 12 na nko po wenge za bongo azwaki 12 tasko 12 nde pesier makambo nyama ko azo voyager azo kende donc ba suivi na maison mère ba René Abir runa donc ba okukate moni René Abir voyage makasi René Abir asala o atoke kisangani en plus ake yango asolaki na ba matelo afuti 5000 na rado pour akoma tiki sangani asali 2 semaines nzela ya rado moi ba OK ka po koma kisangani pour akokutana moni fali akenda kisangani pour fali bakenda kina ba motumo film ngo Dani Bokombe la tsunami Dani Bokombe donc il fallait bakina fali bani siko Dani azalaka abira la caméra abira za lokola mutu o simbela ka cameraman ya Dani lumière donc abira la cameraman ya Dani Bokombe te aza mutu simbela ka Dani Bokombe ya simba lumière ya cameraman siko il fallait ya kende era moni ba fali siko moni fali OK déjà avant ya kende il a bien avant pour comment déjà ce qu'on nzela mai a kembi ya dega metala nyama ko amati ngwa njili Dubai ekozwa bino te Karine Mokonzi akopekisanga mpona wenge te donc Karine Mokonzi kuta aza mwana ya wenge ya makila Karine Mokonzi anyokwami mpona wenge na bambula na bamoi osentir Karine Mokonzi aza mwana weranson na nko même si bino boboyi tokokutana na le roi de la forêt bientôt là qui est Paris tokokutana après Karine Mokonzi akosala promotion est formidable donc j'ai mis ma donc c'est ça quoi. Voilà, donc comme la vraiment qu'on chuter là, pesa biso no programme les 6 ngo bo préparer ngonde nini parce que ba tu pas porter ba ka tozo loba mais ba linga ba peke non to ko sala nini pour on peut pas réagir donc on aura appel pour on peut pas réagir donc pesa nato raté appel to senga na ba et tout ba soutenir Karine Mokonzi bo gisa Karine Mokonzi sonité biso le 6 to fêter awa un an ya Karine Mokonzi biso ne ba charge ya Karine Mokonzi ba o tout balinga Karine Mokonzi bo soutenir biso ba charge ou soit na numéro ya Jemimanga oyo obengi ekoma donc ekokoma en plus to tanga ba koma ba tutu ba tinda ba lar tara
oso po linga te bazanga kombo no mais to remercier kana ndenge mo ya téléphone donc otindi quelque chose na yo pona Karine Mokonzi donc biso ba charge to fêter na kata Kinshasa tozana ba moyen te donc ko ça fête na ba moko da moi pasi quoi donc tozana posa ba aide na bino donc tozana posa ba aide na bino bosunga biso moi western et ça biso bien na numéro ya gémiment oyo donc au bengi gémiment na Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé lo solo li biso makambiya Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV, donc à luta continue Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen chiki